Ah, bonjour la famille, j'espère que tu vas bien et l'homme se signature le vieux père Yemoko. Sinon, si tu es ici pour ta première fois, abonne-toi, tout ça la famille. C'est la famille. Naïbisayo, ma sono nengezo kende, si tu ne suis pas la politique va te suivre. Donc, bo landaka politique, bo komantaka, bo pesaka ba idée, c'est le moment. Et tozaka na un seul Congo, hein. Congo ga moko wana. Mais Congo est un problème na minute na ebisio. Na seki po il fallait que na seka. Selon ndenge makambo ezokendele. Nazo ebate nani akokima, nani akotikala. Soki fachi afandi ye mo na batu na ye bazoloba me nani akutuna me nani abotolaki carrière minière moto. Il fallait pas babuto la carrière minière nanga. Mais le gola nzamba yeba asala makambo na ndenge na ye asali na ndenge na ye ke ndenge zokende wana. Bon, nanga sidika akenda côté M23 bino moko boy. Mais na tongo ya lelo ndenge nazoko informer bino ndenge tozo sola na bino boy. Bitumba ezalaki depuis lobby babundi 24 heures donc bitumba makasi entre M23 na FARDC. Mais FARDC, côté FARDC, bah, jouer renfort côté à Burundi. Et soda moga Burundi, ou takufaki. Et bah, soda pas à FARDC, bah, koufi misusu, bah, zo ba choc. Bah, zo ba choc et belé. Mais des jours passés, binomo, boebi magamezo, pe sakanda. Gouvernement, yak fachi, bah, zo banga. Bah, zo banga, so tali, bah, mona ke bah, zo banga. Natali ministre, na biso ya défense. Ministre Congo ya défense. Na boukeni na goseka. Na oui, mais bateau, pourquoi qu'on peut se battre la promesse si on réalise un côté Akeina Bukavu kuna na hôpital mais autant la promesse ba azope sa bato so qui na minute bazal bato bazana besoin promesse te bato bazana besoin aide direct bo la kisa na bato bo pesi bato intel boy et sungi ba famille bana ba kufi belé bana ba perdre surtout na goma kuna ba soda ibele ba longwe na baka bazo bato bazo souffrir na kata bitumbo yo. Nakati bitumbo batu bazo souffrir. Et Congolais bino bolingi négociation te, bolingi te bo négocier na ba M23. Ba M23 pe ba oui bon, bolingi ko négocier te, to kendeka na bitumba. Côté ya Kagame peut pression leki na communauté internationale. Kagame peut azar l'hésiter na minute pour communauté internationale loko ba bangaga, loko la ba soulèvement populaire ou bien ba marche populaire toujours ba congolais ba sali et bang si be bango pesi bango ba changer moi position. Ba veni ko pesi la pe Kagame que Kagame boy dernièrement ba américain awa kutu ba loba que Kagame il faut retirer ba soda. Tala ba américain ba lobby déjà. Ba américain ba lobby mais Kagame azoyo kate. Kagame ye na monoko na lobby nini ba sanction na bino na Italie. As for M23 is one party, there are even bigger parties to the problem. Do you want me to sympathize with the Kinshasa government that is actually the root cause of all these problems or behind? So bo sanctionner ye aza ko défendre mboka na ye. Car nenga lobaki le mec wana aza neti fachite ye soka lobi likambo. Asalaka ya lobby wana a lobby de likambu te ke bo lobby a changé d'ailleurs a ebise bino bo kipe bo tala nzoto na ete c'est-à-dire aza teti mabe a signé soki bo kanga ye bo kene na CPI donc ya osala ya lingi alors ya lingi ezanene lokola fachi aza ko linga ya lingi te Kagame lingi ba ke na rencontre ba solola na M23 pour inclure encore ba Rwandais na kati gouvernement congolais comme d'habitude azala toujours na contrôle pour ba kosenga toujours gouvernement congolais ninige beaucoup de ba soda na kati armée baza minoritaire ba biloko Kagame lingi na fachipe aligné ngote na ba nani comment dirais-je na population mingi pe baligné ngote. D'ailleurs na tant bakendaki na EAC bazwaki compromis que M23 bazala kuna fachi bandimaki mais le lendemain et comme lokola balingi te alors pression sur eleki fachi côté na ye azozwa pression côté kuna pe pression alors pression ekozonga nini ezozonga pa pepe to bukende su na bitumba siko nani azalembele tozotala côté ya FARDC bilelo et bandi
Côté ya FARDC, c'est-à-dire gouvernement bazolela. Ba comment déjà kolela ba bien atala, ba ngo ba violer cesser les faits, bazoko attaquer mais bino faut se défendre. Bo se défendre intégrité mboka. Et là mususu eza mabe pour la nene. Gouvernement na biso ba yebi na bango ke basana ba drone te. Gouvernement na biso ba yebi ke basana ba avion de guerre te. Tozana ngote. Tozana ngote ezate ko likambazo kosela tozana ngote. Ba kenene ba pesi susu sanction na Rwanda. Que Rwanda batombola bavion na bango te na likolo. Est-ce que ça ni na minute? Vraiment, et ça c'est important vraiment que ba sanction na pousse ata ba matisi avion bo betango masasi. Ba matango kota Goma, kuna Goma bino bo na contrôle na ngote. Et Rwanda zali na ba zana ba drone obino biso toza na ngote. Rwanda zana niveau élevé ya technologie obiso toza na ngote. Tozongi na nini c'est pourquoi monita ngotozoloba mutu makasi eza makasi te faci beton na biso papa na biso azalaki ya papa nani akopekisa ngai nani akopekisa ngai na changer constitution lelo nanga pekisi faci changer constitution basola constitution zobeta mazude ouais pour bazana tana ngote guerre zawana nanga lobike azakoya nanga balingi kaka faci a dégager tozo kende wapi bo pesa ba commentaire ba solo la ou bien ba solo la te bo nanga façon ba bundi lelo obi ke ville moko koyaki façon ba bundi lelo est-ce que faci ba résister soki lelo Bukavu kwei ah na banza batu ba osuba na bilamba batu ba kosuba na bilamba batu pe bazobanga ba pekisaki ah batebele bazolo balikamba tribalisme nanga lobi likamba tribalisme azo alobi ngo ouvertement que Fachi, Bachimboka na tribalisme, Nathalie Elise, ezali na olobango mabete mais en tout cas la plupart bateau bazobanga tale lobela leze toyo ke leze vous comprenez que muto azobanga bazobanga nanga so akobi na ginzaza embadi kabo etomoni batata na biso, les évêques et les pasteurs, quelques évêques, quelques pasteurs, bakei Rwanda. Nous sommes pendant l'agression. Bakomi na Rwanda, bameni bango ba escorter bango pa ba Rwandais. Bakoti si bango na Goma par la grande barrière. Bakoti bakena hôtel Serena. Bakiti si bango nanga kati mandefu alati veste il se croit à sa commission qui chef de l'état bake kuna bavandi na ye batambole après monseigneur Chole asali interview atali si bango comment bango batuana bazana importance na makambo na bango bazosala soki ya pacte social. Les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux que on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête. Je tiens ici à souligner que selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaï, les chefs de l'État tikala jamais copé sa mandat. Na qui que ce soit pour na makambo dialogue. Eza makambo bango moko bazo sal. Siko lokute fandi wana tose bate nani akoloba vérité, nani azoloba vérité te. Bango ava bakende Rwanda bakende komona Faci, donc c'est-à-dire bayebisaki pe Faci ke tozokende komona ba M23. Faci alobaki nini? Point d'interrogation. Ozoki makambo elesera alobi, makambo média ezokoloba, donc tozoyeba te nani azoloba vérité. Mais bino bozotala, donc tozo bozala bata sentiment te. Mboka batu bazokufa. Mboka batu bazokufa.
tout la solution avant que ça soit trop tard pour te limiter ba tumusu baza na CPI bazolela kuna bakanya 20 ans 10 ans pour suka na ngoko suka bongo soki bayebaka nga Faci akokende kasho ye moko okende Beliezer te na bamuya ya te bemba akisalaka kasho akendaka ye moko nalobi te ke Faci akende négociation donc soki Faci akobunda il faut azala makasi ayeba ndenge nini na kobunda aganye bitumba oyo bon tomoni histoire ezoyebisa biso ke Mobutu mpe ezalaka boye bakotaka ntina bagoma mais Mobutu arécupérera yango par force parce que question ezali se biso tokoka récupérer yango par force tozotala mais ngai na compréhension ngai nayebi ke lokute eza tellement mingi manipulation eza tellement makasi toyoka Fabien. En d'autres termes, vous disent bato ne ba komi boye biso to komi na situation ya mabe ya mbeba ba violer cesser le feu ba combat ezali ko continuer boye kalaté ba kozo Bukavu donc bazo senga réunion urgente ya ba instance à SADC en d'autres temps en d'autres termes ba chef d'état ba kuta lisusu pour ba évaluer situation et décision ba zwa ki ba chef d'état major ba kuta je pense dans les 5 jours ba bi ba kuta d'urgence et ainsi de suite. Alors, ici, ils ont parlé d'attaquer Ihoussi, mais pour le moment où je vous parle, Ihoussi est entre les mains, il y a M23. Alors, maintenant, Mandeko, posons-nous la question. Tshilombo vous a dit qu'une attaque, une riposte vigoureuse et coordonnée est en cours. Je vous ai dit, d'abord, quand il terme le terme en cours, ça signifie que ça se fait là. Quand on te dit que quelque chose est en cours, ça se fait au moment où il parle là. Nani si amoniango? Nani si amoniango? Quand j'ai dit que voilà, Tshilombo est venu avec un discours creux, il n'y a rien. Voilà un gouvernement qui ne fait que pleurnicher. Qui vient pas. Et je vous ai dit, comment Mouta Ebissimino riposte en cours, les jours suivants, il rencontre député à Nord Kivu, élu à Nord Kivu. Il vous dit non, il espère que la communauté internationale va faire pression sur le Rwanda. Bon. Maintenant, vous allez voir dans les médias, il faut raconter aux gens. Donc, nous qui venons dire la vérité, la population, je vous dis, si vous voulez vraiment croire dans les médias, allez croire. Mais, parce que quand ils vous disent quelque chose, il y a 90% ils ont le kuta. Atangomba ya mikakata no telemi. Ata somo ezuma loba tokoleka.